aye amoni ba petit groupe armé atuni bango bozaka na problème nini na este ya Congo ba betele lisolo balobi Kabila ya tata asala ba corps na ba Rwandais baye na Congo a promettre bango kopesa bango parti ya Congo a respecter te. Il faut natala makila o ezotanga na este ya mboka na biso nde alobi te. Cette fois-ci il faut na ganga état que garant de la nation pour kimie kota na este et permettre ba Congolais tout makila etanga te. Erreur esami na Braza ba beti masasi entre les deux voisins kuna na Braza ba kobomana par erreur na Congo amati a répliquer te ya kosala bonte. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air, besoin, on a vu ce fidèle internaute à Tindika Tinika Télévision. Vraiment, merci. Il y a cause là toujours on a branché, pescoché pour nous on a vu ce Italie politique, topé actualité au Italie mbo cannabiso. Comme d'habitude, le quoi ils allaient devoir nabiso. Il y a qu'on toujours na bétanomique pour nous coller la bino pour nous informer bino. Le lot fidèle internaute aux alliés na mon amboka. Peut-être les ambaliboso pour mon aïe na la même plateau. Na combo ya président Dodo Sardou. Président et parlement de Bouya qui Kinsaku Matete. Tozalini awa akolukape à se présenter peut-être en baliboso bon monaye vraiment ba remerciement dans izala bande ko na biso nyoso message ko s'abonner na Tindika Télévision pour continuer à partager pe na ko liker vraiment émission na biso et puis ba remerciement na ba kolo chaîne na kombo ya papi qui na rifin qui sombe parce que na grâce na bangonde to ko marato pe to zomara awa devant bino na beton qui pour nous informer bino ba remerciement na mama Jenda ya KMB o azali sponsor ya chaîne na biso à continuer toujours cause là pe na kosala bolamu na ba femme veuve na bosante mon vieux Luka Lucas Jésus na kati à Londres na bosante Doudou Kandolo na Canada directement na kopesa mbote na invité na ngambote mona mboka mbote mama journaliste mbote na bamilomani nyonso bazwili bako ya kolanda biso na singa to pe na itamboike et puis président Ndondo Sardou na Tindika na mopaya te je crois la première fois en plateau en face na mama Sephora peut-être et pas naïe en premier tout ça une émission na plateau ya Tindika. Merci mon mboka tokota directement na masolo etali mboka na biso tomoni adhésion ya tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi na ngambo ya Afrique de l'Est to quand au moins intervention par rapport à adhésion na denga siliko kota kuna na Afrique de l'Est. Oui, merci maman journaliste Mokonzambo razaki clair. Tant ayo au sommet de l'État a sali discours à beti lisolo pour na kolakisa biso nyonso ba Congolais te guerre ya este soki silité premier mandat na ye ko chouer alobi il faut na sala effort guerre ya este kimia ekota aye na Congo atali à comprendre que mboka ezalaki mal géré pendant 18 ans mais gestion ensemble na ndeko Kabila alobi il faut ça la différence ya kosala ezalaki nini ayo au sommet de l'État 3 mois ya pamba à penser l'intérêt commun à peuple congolais pour comprendre que bateau va gérer Congo pendant 18 ans mais gestion babomaki jeunesse ba sacrifier qui peuple congolais bazaki na posate peuple congolais à survivre encore. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango ayo au sommet de l'État on respecta beaucoup les kunzi ya mboka na biso a pesi kelasi ya ofeli et en plus à comprendre que kelasi ya ofeli les intérêts ya ba congolais nyonso 7 millions d'enfants de riz ou bazaki na makoki te ya kotanga kelasi bazongi kelasi eza na ba famille ezalaki ete tata po atinda 9 bana nyonso na kelasi kokoso po bafutaki 100 000 francs atindaka moko apemi atindi lisusu moko grâce à gratuité de l'enseignement au chef de l'État mais gratuité pe mona mboka pa atinda bana nyonso na kelasi. Deuxième point à comprendre que na pesi kelasi ofeli oyo permettre famille ndeko Fayulu o aza opposant bakende kelasi ofeli oyo permettre famille ndeko Moïse Katumbi bakende kelasi ofeli oyo permettre famille ndeko Kabila o a géré Congo pendant 18 ans mais gestion bakende kelasi ofeli alobi te esuki wana te il faut natala makila o ezotanga na este ya mboka na biso nde alobi te. Cette fois-ci il faut na ganga état que garant de la nation pour kimie kota na este et permettre ba Congolais tout makila etanga te atali mopanzi ya este
aye na yango na dimension diplomatique pour ya dictateur te azate lokola bato ba gérer Congo mais ba traiter na dictateur pendant 4 ans non aza dictateur te aza lokola bato te ba gérer Congo pendant 4 ans erreur esami na Brazza ba beti masasi entre les deux voisins kuna na Brazza ba kobomana par erreur na Congo amati a répliquer te ya kosala bonté abandaki na dimension diplomatique aye amoni ba petit groupe armé atuni bango bozaka na problème nini na este ya Congo ba betele lisolo balobi Kabila ya tata asala ba corps na ba Rwandais ba ye na Congo a promettre bango ko pesa bango parti ya Congo a respecter te atumi ba Rwandais donc ye muta créer la biso nini rankine wana Kabila le fils aye asali continuité ya Kabila tata batiki biso rankine na Rwanda tant mokonzi ya mboka ya lobi te photo bongisa loko naza dictateur te il faut to bongisa abengi ba petit groupe armé atuni bango bolingaka nini na Congo a comprendre que insistance to pe niveau diplomatique ya ki na yango bango ba continuer toujours ko résister alobi te il faut na décréter état de siège donc adhésion à mokonzi ya mboka na Afrique de l'Est a comprendre nini tout autour na biso pays lokola Rwanda aza pays anglophone adhésion à Afrique de l'Est il faut un pays anglophone Rwanda pays anglophone Uganda pays anglophone biso Congo tout ça pays francophone alobi te bato babundisaka biso ba congolais et ça va pays anglophone tikanga pena ya na milliers place bato babundisaka biso tocha kimia tocha pe na kota wana po bazo encore façon te ya koya kobundisa mboka na biso ndo moni adhésion salamaki tango adhésion salami Paul Kagame a comprendre ete ba intérêt oya lukaka na Congo isuki mais mon mboka la kati yote bande comme bazolo ba bosanganya tata école fixe to Tshisekedi na mon mboka Kagame peut-être ba msusu bazolo ba kiza ba accord na bango to pe ba cop na bango o ezali na moi ba magui mo ezawana par rapport ya ba intérêt o ezali ya mboka na biso chef de l'état Zaki clair a buneli reto commission libanda ya pays alobi na mboka na biso esalamaka après ko bunela reto commission abeti lisolo mokonzi asala copte ezaloza mona mai nanga soko sali mabe tu vas en prison mais quand moi mai to ezaki pe ka bon to suki te to comprendre ki na betaki lisolo tu vas en prison en premier mutakende wa prison donc chef de l'état Zaki clair mokonzi asala copte et puis nazongi lisusu pona olakisa peuple congolais tant bake soumis libanda absence ya Paul Kagame tous les présidents nga matia voix Félix Ebse stop c'est moi qui est le garant de la nation décision à Congo et que pas inanga Félix donc c'est qui clair pona oyebisa bango ba comprendre que mokonzi mboka a bloqué Kagame mbango epa ya Sassou pendant que les gens disent que biso ba Congolais tous un pays francophone toke koluka nini na adhésion place ba pays anglophone eza tant Kagame aye na Brazza est un pays anglophone et ça pays francophone à comprendre que guerre ebunda makina ba jeune na Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi non a décidé dans un peu de temps qui mie kota na est ya Congo makila ba Congolais kotanga te mokonzi mboka alingi alakisa ete mais gestion ya 32 ans ya mes gestion 18 ans mes gestion 4 ans mes gestion ya ko corriger mwana mboka to le bla mambetali loi électorale to moni moi mbutu pesa likuna pa mo bande komsu bazoyo kanate par rapport ya loi électorale to mona bande komsu ba J13 bazali ko bima pona ko pesa pe mo opinion na bango yo réaction na ezanini par rapport à makambo etali loi chef de l'état azalaki clair alobi souci na yeza kana Congo asala des mandats na ye akosala premier mandat na ye sans glissement aye encore na deuxième mandat na ye sans glissement et puis atiki Congo place oya komema Congo muto akozala bwanya o akozala mayele lokola ye akotombola su Congo erreur nini za na mboka na biso bato bakanisi poya au sommet de l'état article 64 eza clair biso nyonso ba congolais na yo poza congolais ezaka biso bato yi de peste biso nyonso ba congolais na bato ya lamuka na bato ya FCC na bato ya ensemble na bato balingaka chef de l'état te moto a penser que il faut aller au sommet de l'état pour asimba mandoki il faut tout télémela ye
beaucoup likundi ya mboka eza clair pona koloba ete moto tout alingi akoma président na Congo yaka na élection ndeko Martin Fayulu ndeko Kabila ndeko Muzitu baza prêter na mapono pour tous les sondages ya monde entier beti balobi soki élection eza lelo na Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na 35% na pesi conseil na mututu oazo penser que aya na présidence bombambongo nous sans balwano ocha somba de mapango na matete ya 50-50 pour bokita bomata Félix ausa demanda. Oh, wana yande bilobolobi. To bino bande kwa ide pesi nebo. Tenaza clair ba sondage ebeti. Ba sondage lobby. Sika wa soki toke na élection. Na yebisio naza si na Congo na moni muto te aroyo hôtel mali so Félix. Pour Félix façon à même l'émission na Congo. Badolf Muzitu pe babi ba repostuler bon so bazana. Te wana avantier. Azat souka na avantier abeta lisolo na Congo akocha mobulu bembetise ba te. Est-ce qu'un Congolais il peut dire ba momo bizarre puis a saleté bon. Donc ça déjà avantier tant autant makamba Congo eza sérieux autant a été pour gérer Kabila. Moi mboka to mona ki na bilili ba image etambola ki na ngambo ya Kingasani to mona ki ba image etambola ki ba ndeko mususu topé peuple congolais ba telemaki ko senga na les sénateurs à vie était azonga na bokondi na ye na 2023 to yebité de même que to moni papa Molière na Mike Mukeba ibalobi vaut mieux Kabila que Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est qui Singapour ba sengi nini retour ya les sénateurs et puis erreur ya boye un bon Congolais akolo bangote madame na biso mukie biso na opposition na 2016 ndeko de ndula za vivant ayi makam na lobao aza vivant asale loko moya bongo na matete ya ozwa moi ekiri mukie ya bato bakumisaka régime passé ya bato ba gérer pendant 18 ans na gestion bakota route entre Mongo Anunga couloir wana munene na ebisio bakomaki même pas 100 mètres na couloir wana pe perdre na pouvoir bana matete balakisaki bango de quoi baza capable pour mes gestion la gestion ya Kabila et c'est bisaki bango te batakaki bato wana ndeko chaleur intervention ya jeep ya la police mutolongola ki et en plus genre ya vidéo wana soki balaki na matete balinga ba corrompre 9 personnes 10e personne yemutanga sala mobilisation ya bato balinga baya dans vidéo ezaki corrompu oui ezaki pas mais bande konsu balobi betaka lisolo mboka batelemi bongo seki bazali kolela eke elo réseau marché te na très bien moi journaliste to betaka lisolo ni ndeko Kabila basangana na lamuka bato bandimaka te coin oyo moi 14 personnes wana babimaki ezalaki mobilisation ya ndeko Adolphe Muzitu na ndeko Fayulu lokola ba comprendre que baza prêter na maponomi il faut en premier basangana na Kabila pour Kabila lelo gestion ya Congo ebele zepa na ye abomi zone nationale a créé Kingakati abomi Congo Fiti a créé égal Congo Odop wana le français tout ça mlingala Congo Moyibi na français il me semble bien Congo Moyibi donc ki Moyibi ya Congo il a qui si était gestion de Kabila ensemble na moi si na ye maman Olive Lembi ba yiba mbongo ya ba congolais ba créer entreprise égale et son barampiodi libanda 4 dollars ba tekela biso ba 80 dollars donc souci à famille Kabila Congo fait kufa soki Félix aka na Congo te Congo ici est libre kusala ka ba jeter ndeko na ngai sauvons le Congo kombo na Félix Antoine Tshisekedi. Mais sur les autres vendeurs, tout le monde va imboka bazole la dollar et toi dollar ils ont quitté bilo rosa toujours à Marta et on a peut-être les alliés cause toi la base les alliés kosenga et te ba imboka ba telema pour que basenga préto ya Joseph Kabila na pouvoir. Économie ya mboka na biso eza extraverdi. Pendant que tout na maladie à Covid-19 et biso 2 ans 3e année. Covid-19 qui m'a Nicolébélé. Tes alliés et kenda déjà na mikina poto bato bazoli na ezaki réseau de rolo ba ezaki kake to moye bonge zate poto te eza explication na zo expliquer na la tube espoir au Félix asali 3 ans à Covid-19 France et l'eli économie Allemagne et l'eli ba pays to banga to monaka tout puissant ba l'eli mais RDC mboka na biso triple budget mboka pour toujours président aza sincère
na maladie ya Covid-19. Tangela kombo ya président moko ya Congo a sala discussion to pe débat budget ya mboka lokola Félix a lobby 25 milliards bato baseki. Mais pendant maladie ya Covid-19 a triplé budget. Augmentation ya carburant d'ordre mondial. Nigeria, Fouadi, France et Mati. Ba pays mosusu et Mati. Biso et Mati te grâce ya réserve d'échange 3,5 milliards. Donc, pour tous les présidents Oyo, en premier à comprendre qui ndeko lusolo bambi azaki clair, à l'obi na gestion ndeko Kabila plus de 15 milliards. La caisse y a l'été bunga qui n'a pas poche bateau. Donc là ici, mais gestion ezalaki encore Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola za mwana dorte ten Tshisekedi wa Mulumba à comprendre qui était ils ont un mauvais système tant wayo en premier à bloquer système. Tous les entreprises basali ba recette série de Kabila basala raté. Ne Kabila est pas clair à l'obaya na 5T. Et puis Ndeko Kimbuta Ozaki gouverneur de la ville. Azaki peut clair à l'obimbo ko kobongate pour comprendre qui était mais gestion basali na Congo ba yeko boma Congo. Mwana mboka to lobela makambo etali détournement na kati ya mboka na biso to moni bandeko na bino misusu ba ministre misusu bazali au sein ya parti ya UDPS bango pe bazali ko détourner to ebité moi ba détournement na koyoka ba ministre misusu obino otiaki wana pour que ba soutenir tata ekolo ba komi ko détourner réaction na ezandenge mais gestion et outil pas ndeko Kabila pour la que exemple était puis a traité ba ministre mabe IGF simple instrument à l'époque IGF faisait tata ekolo aina ezalaki des gens gestion Kabila mais IGF et ça la mosala te ce qui IGF a bien audit na société a bengi ndeko Kabila pour gestion ezaki chalobi tika wana mwana mama leki na ngai hôpital mama ye mobiso nyonso toza to bi à l'époque obotama wapi bobila dawa mama ye mo les deux hôpitaux tozaki na yango abomi mama ye mo asali HJ pour biso babola to kota te bango bana mbongo il faut bakota azui zone nationale abomi kokota mbongo po économie ya mboka efuluka abomi a créer kingakati a libéraliser assurance pour créer une nouvelle société na privée Russie na ebisio degré à mes gestion ndeko Kabila mboka oyo eza muto akobeta lisolo te et puis soko ye te soko ye neti na deux personnes otanga ki mukie place wana ekimakinga lokola ndeko Mike Mukebai ndeko papa Molière et puis na ebisio baza parmi bato oyo bazo mema Congo na libulu pourquoi na lobi bongo toye coalition FCC cash chef de l'état ça qui clair à lobby conseil la sentiment mututé à côté moi mutu azo penser na intérêt commun à peuple congolais a sali analyse à comprendre était bato a fait cesser bana besoin Congo ça ni ekufa y pas ça qui clair à lobby toka ta coalition ne comment lire les malemba papa na ajo ya zanango abina kidia bana epte soko bidia ça kidia ba devant les muscles ACP la lobby Félix aza monto à kotombola Congo tobetela maboko Kabila azana mauvaise gestion ndenge moko na monsieur Mike Mukebai ye pas le baki bongo mais lokola ba melaka ba gagner chaque jour tellement baza batu ya kwiti soko ke lobedi na bango devant l'hémicycle ba melaka gagner makasi ndeko Molière ndeko Mike Mukebai baza batu ya kwiti ya salité ya gagner et puis bakoma katina niveau ba langwe masanga député ndenge bazo proposer article 220 mandat ya mokonzi ya mboka elongwa de 5,7 ans ndenge pe biso ba congolais tozo proposer loi moko ekoya ba député nyonso ya kwiti lokola papa Molière ba député nyonso ya kwiti lokola Mike Mukebai bokuki kowa lisusu devant l'hémicycle te pour eza soni pour na bino to bela mametali justice ya mboka na biso mwa mboka tomoni général Kanyama à la barre bazali ko sambisa ye pour na dossier moko etali o ezali ya kuluna moko apparemment azali porté disparu à mona na raté ba kize na blog moko lokola ya meurtre komona régime akala bato bazaki ba intouchable na régime tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi loka ba général Kanyama ba dobenge esprit de mort ba ko sambisa ye omoni yango ndenge ni très bien moi c'est fora aux journalistes moko ya Bwania et puis à Mayele na Ruyoka et puis ndenge to ke na yo
question moko tourner on dit na balaya on bien ta toi na dossier à général Kanyama avant na kota on dit na kota ke lo mo ezaki liboso question moko tourner ki wana avant to ya wana on dit na balaya on na bien te po bato ba kotala biso ba bengaka nga tout le temps président Ndondo Sardou et loko wana okima ki ndenge donc to yo motuna par rapport ya pourquoi na régime ya le sénateur a vu Joseph Kabila ba détournement ils a quitté mais na régime ya Félix Antoine Tshisekedi il y a que des ah très bien c'était ça OK na régime ya ndeko Kabila ezalaki na traçabilité te IGF ezaki simple instrument ibande ko sa mosala te bato bande ko ki na banque azu kanyaka ya l'état a si chargé yango na mallette a tombole atina mutuka ke na ndako ne a koliaka malembe muto kokangi azate à la différence avec gestion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki lelo OK na banque IGF ayo audit na entreprise na yo aibisio pesanga traçabilité financière kanyako ozu ya l'état ezokende wapi okopesa nani soki traçabilité ezate oyibi na 11h na caisse ya l'état 13h to comprendre qu'il y a eu détournement dans notre pays changement Félix ayi na ngo na zaki clair Congo ici ekufa eloka koyiba ezate mais biso to ekobongisa ya oye mokalo baki donc kobongisa mboka yango wana te alobi Congo esi ekufa na gestion de Kabila eloka koyiba ezate po Kabila bomaki Congo mobimba mais biso te kobongisa Congo yango wana ti kimoyibo esalami pendant beaucoup de temps pendant 32 ans pendant 4 ans pendant 18 ans oh to bande koyeba te tu es bien au grâce à Félix ceux qui m'ont toibi na 13h 14h yebi pour découvrir l'IRCAP ya chef de l'état oya tambola kana suivi oyo ba klengela ka makasi o na Congo to bangaka ye ayibaka na gestion Félix pour découvrir pasteur o ate ya kabiso liloba na Nzambe au PC gestion à l'état na ministère ya santé ministère ya sport pour découvrir ayibaka ils ont la gestion Félix donc Félix a libiso changement na Congo désormais combo nango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bon to kota ma kambetali justice tamboka la biso na mutuno na tuna kiyo na komona général Kanyama devant la justice o azali côté maintenant pona ko sambisama intervention no ezali nini très bien bravo pe na justice tamboka na biso bere examen j'ai compris qu'il y a eu changement dans notre justice pourquoi changement te na lobi bere reza po bato baza en gestion la justice bayi bato bauti planète Mars te bayi bato lokola nga mai na makila et puis moto atokaka lokola ngai donc moto akufaka ayi sente bravo na justice ya mboka na biso po Félix a changé yango a changé comment ndeko Kabila au sommet de l'état ayoki lisolo ya kuluna o beti wana ndeko Kabila lobi pona si sabakuluna il faut na tirer un bout portant à créer opération du Kofi biche opération du Kofi beta kuluna masasa kufa congolais Tangisa Makila akufa pendant beaucoup de temps nga na imona matete na moni ba mort na matete na otanga kombote po famille wana ekolela baye bazui ba beti ya kufi lelo histoire ici là mais gestion Félix tant yo au sommet de l'état habite droit de l'homme ça habité kosimba machette na Congo eza mais gestion 18 ans bato ba gérer na Congo ba sacrifier ki jeunesse ba teki ba terrain ya football ba tongi yango ba ndaku ba sacrifier distraction ba jeune ba koyi ko sala ba tie ba jeune en difficulté jeune a comprendre être place ko lukambongo ezate soki natangi kela cité pour en époque gratuité za quitté tata ekolonde aye a sauver jeunesse soki natangi kela cité il faut na simba machette mais réflexion à Félix à la différence avec Bango à comprendre que t'es ko simba machette déjà mais gestion ya bato ba gérer Congo bien te moto a simba machette tozwa Bango nanu baya na matete bakangela biso plus de 65 personnes ba famille ba leli bato tout ba lobby lokola opération du Kofi et Salamaka ndeko Kabila ndeko Félix pe akoya nango et sili bato bakangi bake kukufa ba maman ba leli et sili bandeko bake kanya makasi ici après 6 mois to kamwe or projet chef de l'état ezalaki kuluna bongwama et comme il s'agit même l'église ba ko bongola kuluna te mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ala kisi capacité à ko bongola kuluna maman oyo abande ko passer que moi no
arobomisa ngai muto azalaki inutile na société akomi utile naza na mama moko pembeni na ngai wana azwi 2 fois mbongo mwana na aza akane makasi se kuluna atindeli tala changement ya Congo abokotangisa makila aspike kuluna ete koyiba eza bien te nayebi ke eza bino te eza mais gestion ya bato bageraki tika machette yokola musala okoma kozwa salaire tala différence. Vraiment. Merci mon amboka vraiment tozali kokoma vraiment na suka émission na biso tokoluka tozama mot de la fin par rapport à nyonso tolobeli awa et puis par rapport à oyo zali nango numéro na yo na bambote pour que to chite. Ndondo Sardou président du parlement debout Kinsaku Matete. Défenseur ya mokonzi ya mboka tolobaki cette fois-ci communication ezali mon négligé to défendre le chef de l'état tina suka. Aza le seul président azoni sibiso na scène internationale azui Congo na zone rouge alongoli biso na zone rouge apesi Congo sens FMI ando compter Congo te à comprendre que Congo avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo crédibilité yé ranking na ba pays tu Afrique yé mutazo silisa meilleur stratège du monde ils a pas mbaté ils a po na G20 place au 20 pays à monde ba vandi bazo décider pour Congo etambola to bandai ko yate ata président mon côté amema biso 20 pays à monde RDC na kati toza les seuls pays en Afrique to kelaki grâce à Félix COP 26 place où tobeta lisula réchauffement climatique o etaka en difficulté RDC ya kate toza représenter na Gabon to pays Afrique d'ici mais grâce à Félix to yiwana donc tous les Congolais ils sont là derrière mokonzi mboka changement na Congo kombo nango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo plus 243 89 67 46 727 plus 243 89 67 46 727 Mami Miras na Londres na monaki ndongo lobi par rapport à l'émission Eleki na ebisa que cette fois-ci je vais monter en puissance ce qui est sur zongité to kuta dernier numéro. Merci. Merci vraiment bandeko balandi ya tindika to vraiment na suka. Merci na ko partager na ko liker et puis ya ko s'abonner massivement vraiment iko sala biso kitoko makasi. Merci na sima caméra na zalaki na Matisse na réalisation Rabi azali wana quand vraiment tout le monde na Nicolas zali ko ya ciao ciao.